Matondo. Congolais, peuple congolais. Oui, nous surtout à la ligne, puis à la montée Maya pour partager vidéo, à partager parce que toujours le bas, mais belé toujours comprendre. L'air est toujours très grave. Alors, tout zapper dans mon arme, mon coup, ou ils appellent redoutable, ils appellent Makassi. Ils ont aussi arme de parler. Savoir s'exprimer ou se parler devant le monde. Ils ont arme, mon coup, Makassi, peu mon aîné. Et aussi, les Congolais, surtout comme un bon communicateur. Pour communication, puis ils ont arme. Mais sauf que toujours ça, les langues, puis dans le temps, tout ça, les langues, il y a toujours qui ça. Bande de dans ma live. Donc, pour tenir une chose, mais toujours qui ça. Pas c'est ça que l'air est très grave. N'est tout le bas. Mais milinga, tout ban kokoso, peut aussi la thé, ils ont qui ça. Alors, on ne sait plus où est allé, parce que nous sommes peut-être au Kenya. Dans les lots, ils allaient le 15 décembre 2017. Tous un rendez-vous moko, oyo, politicien, pesa qui peuple congolais, le 31 décembre. Oyo, biso résistant, patriote, to boye yango bande litina suka na aussi le 31 décembre. Mais tozoloba mikolo surtout ya olobela mingi. Mende lokola kanda bakoko bapesa. Bakoko bapesa biso kotomboka. Pe kosala makambo mosusu na kanda. Yango tant mosusu tozwaka la maîtrise. Mais l'air est vraiment très grave, très grave. Tous en a 3 points. Oh, tout le monde sur le peuple congolais. Na 3 points, wana. Point liboso ezali appel oyo Senko ou prêtre. La sima ya Mosengo cardinal. Basenga du peuple congolais. Tito comme avant le 31 juillet, décembre plutôt. Akoka ko betaka sifflet nzungu kikalongo na liboso le pango sikazali pe bangonga no église catholique ko betaka. Ezali action surtout à saluer action surtout à accompagner. Mais tout le monde a dit peuple congolais azo zala toujours qui dit bas. Lobby tout le monde a dit le 14 décembre. Tout le monde na ba commune mususu, ba commune sur na WhatsApp qui ba commune mususu va répondre massivement na action wana. Félicitations, courage. Ça salue action surtout et même action. Ndenge balba na matériel na physique action surtout et même la réaction. Mais na combattre la action surtout la important pour les même action mususu na sima. O salamaki lobby biso surtout to ba témoin oculaire tout moni tous athées pour tous les donneurs de leçons mais il est qui et salamaki il est qui
ezwi page nango na mokili et puis toyebi suivi continuation place nini ekokende mais tolali tolamuki environ vers 14 heures WhatsApp etondi eyindi comme d'hab que un sujet chinois a poignardé 2-3 couteaux na congolais na kati ya marché central na commune ya Gombe au place Bez il y avait institution surtout ezalaka na choc po totamboli bamboka ebele na mokili kasi makambo esalamaka na Congo esalamaka na Congo na bamboka mosusu makambo wana esalamaka te esalamaka na Congo sikoyo esalamaka na Congo po toali peuple moko ignorant po toali peuple moko pacifié po tozali peuple moko bourrique po toali peuple moko zoba po toali peuple moko yuma bandaes ou bien po toali peuple moko choisi ou bien éli nayebi te en fait nayebi te nakozwaka ndakisa ya pays moko ya Afrique pe nakozwa ndakisa ya pays moko ya Europe na Afrique nakozwa Nigeria na Europe nakozwa ba-anglais na ndimi te na Angleterre basala bawinzela bango mpe ebele awawa oyo ba-anglais neti nazwa wenzela kola ya Barbican ou bien na fish market awa na Canary Wharf yo noir to yo chinois to yo indien esika omo bayingeli bazingi ebele au stable mutu na bango à plusieurs reprises police ayazwa yo na ndivite police akuta vivant et ozala badega na Nigeria na ndimi pete ke yo okoki ko boma Nigeria bongo na marché moko ba Nigeria bazalaka yo étranger obomi Nigeria bongo pe police azwa yo za safe non na ndimi te mais salama kaka na ba congolais et salama kaka na Congo tuyebisaki bino omoni excès ya kokangama na eloko moko boye eza ya bino te omoneke ekomisa bino excès ya kokangama kolinga kokangama na eloko moko boye eza ya bino te omoni baresultat nango congolais azokangama na bible koleka bakolo nango congolais azokangama na bible koleka bakolo nango résultat nango kijengo 0 libongo to bate yango bible yango ya biso te mateya bakoteya erroné baexplication yango panganza donc congolais aza ko se retrouver lisusu te même self défense ya pamba congolais ko kosala yango te azo confondre place ya kosala self défense na place oyo yoke azosala lisumu ao confondre place ya koloba na mutu non na place ya koloba oyo nazobude mutu congolais azalaka makasi kaka na ndeko na ye congolais tolo bango congolais a prêt ou prête pour asalaka congolais mabe
mais aza incapable, même un petit chinois, un petit indien, tanzanien, ougandais, rwandais, aza incapable de se défendre. Aza incapable. Tokosuka wapi na ba comportement boy. Hein? Na ba comportement penda boy, psa tokosuka. En tout cas, tout s'est rabaissé dans le niveau moko. Donc, est commis impossible. Comportement congolais est commis impossible. Déplorable. Eh! Au peuple nini, au peuple nini. La 4e marché central, où ils ont représenté marché moko, il y a nation. Bikolo surtout ya Congo, on suppose que Zawana. Un Chinois hier a défié Bino na petit couteau. Battu sur Zawana. Incapable. Bassi tout comme Ibali. Civil comme militaire. Policier comme agent de l'ordre. Ah bon? En tout cas, mes chers collègues, mes chers compatriotes, mes chers camarades, résistants combattants, tokomi na suka penza ya babolole na mboka wana na niveau mwa osakana te. Toyebisaka bino, mpe tozoyebisa bino, occupation ememaka kaka bamakambo ebele ya mabe, botaka kaka makambo ebele mabe. Bozomona niveau tokokoma. Bozomona niveau tokokoma. Sikoyo, le petit chinois aza mbele mukie. Kanambe aza minduki ebele ayepe na baye ba milice. Tosala nini tosuka? Tosala nini tosuka? Hein? Pasi na motema. Tokoprofite kutu na minute oyo. Tozwa mwa 1 minute ya silence mpona liwa ya ndeko na biso wana congolais oyo chinois abomi selon makambo totangi na Facebook na WhatsApp mpo aréclamaki salaire na ye. Quel mboka oyo mboka nini mpona salaire moto atuni salaire amérite liwa na mboka na ye moko. Donc ezolakisa ke bacongolais oyo baza na Chine baza vraiment basclave. Pe gouvernement na biso esalaka rien. Tolobi ke gouvernement d'occupation bato ya mayele soi-disant baye balobi non Congo eza occupé te. Loba kutu tolo bainfiltré mais eza occupé te. Po ezala occupé fali tomona drapeau ya Rwanda eflotaka na territoire congolaise. Ah bon? Mais fonctionnement ya mboka eza ndenge nini? Eza pasi pe mawa. Pasi pe mawa. Yango rapidement. Na date à lelo, ma congolais surtout va courir de partout. Bah, je vois 1 minute à silence, tout je 1 minute à silence. Pour nous connaître ça, bon moi na bango. Pe makila na bango. Elembate na mokili ya molimo kosenga toujours vengeance. Yango tosenga balongo bankulu pe batuni surtout batangisa makila na bango pour na Congo. Ba accompagner biso na 1 minute à silence oyo. Pour Congolais surtout de partout. Abakisa kanda penza kanda esanto to benga kanda penza spirituel pour na koyeba ke mboka na biso eza na ba problème. Matondo.
Matondo. To sali elembo, bo tenir biso rigueur te so une minute kokiti, pour ils aller elembo, pour ils aller permission, bande comme chouchou, au hasard ndako, la place où on a pour continuer une minute et aux amalamu. Donc, en tout cas, quand des alliés, Congolais, ceux qui ont un problème là, ne connaissent Congolais, Alaksaraki, Aza Rambo, Aza sans pitié, zéro tolérance, zéro pardon, zéro compréhension. Mais ceux qui, un petit sujet chinois, un petit rwandais, au monde Congolais, wana, Aza incapable. Donc, trop c'est trop avec les Congolais. Alors, nous ne comprenons plus quoi faire. Donc, toujours ébattu. Mais, tu es en train de faire le marché central. C'est comme le troisième point autour de tout. Pourquoi les comportements des Congolais est comme bongo? Est-ce que tu as bongo? Tu as comme bongo. Mais, quand on a Bambuta, babi tu as bongo. Babi tu as bongo. Babi, Congolais, tu as bankosi. Mais toujours comme un bon pour l'année. On t'a dit tout à l'heure. Pour t'embrasser, pour t'adopter, pour cultiver, culture, comportement, oyo, ils ont bisouté. Pour Congolais, surtout, ils ont bien prêtre. Congolais, surtout, ils ont bien sango. Congolais, surtout, ils ont bien pasteur. Congolais, surtout, ils ont Congolais surtout olinga babenga ye moto na nzambe. Entre temps toloba ngo miko surtout bonzambe ezalaka jamais importé. Bonzambe ezalaka jamais importé. Moto nyo surtout abotamaka na bonzambe na ye. Mais biso lokola totika oyo ya biso bonzambe tozwa ya bapaya. Siko tolinga nzambe ya mopaya andima biso niveau mongo ya oloba te. Yango wana tokoma se comporter ndenge to se comportaka wana. Pasi na motema. Tu ne capteras jamais les Cambouis une fois. Tu ne comprendras jamais facilement. Surtout sur un des Congolais dans le Banao. Olingi kaka banindele soba oloba pour comprendre que non na landa ba mindele. Mais sur un des Congolais dans le Bango non, ça va aventure. Il y a un moni na balabala moto na 1000 églises, 100 églises, 10 églises. Mais ils ont ça là, et l'autre côté, na mito ba Congolais. Ils ont libéré mito ba peuple. Or, religion, toute religion, oyo yo koti, oyo, ils ont commission liberté. Na ba acte na yo, na pensée na yo, na comportement na yo. Et donc, ils ont le baquet. Ils ont religion na oti. Ils ont religion na oti. Pour religion, on suppose que dans la religion, il faut acquérir connaissance, savoir. Il y a bonzambe na bango. Donc, moutou a la connaissance. Moutou n'y a surtout soit eu connaissance. A comme un homme libre. Homme moko indépendant. Mais voilà que les Congolais, ils ont la liberté, ils ont la indépendance. Donc, il y a nano a joué et l'autre côté. Il y a toujours une situation très très difficile. Ils ont comme la biso na Congo, na place surtout Congolais.